poste téléviseur na bino pona ko présenter journal peuple peuple na yango na sengonyo soto fungula yango pona ko testa bino ndenge président ya Assemblée nationale professeur Vital Kamerhe ayamba ki lundi 17 mars membre ya commission relations extérieures ya congrès américain pe ambassadrice ya Espagne na République démocratique du Congo Héritier Mapinde Mazaki kuna na compte Info Lingala. Monsieur le Président, comment allez-vous? Après cité, il y a Union africaine et pas Wapi, Ayamba Maki dimanche 16 mars et pas il y a chef de l'État Félix Antoine Tshisekedi Tshilombo, envoyé spécial il y a président américain Donald Trump, membre et à Congrès Ronnie Jackson, y est accompagné na ambassadrice des États-Unis na République démocratique du Congo, Lucie Tamlin, Bango ba Betaki Masolo lundi 17 mars et longona président il y a Assemblée nationale professeur Vital Kamerhe, Masolo na Bango balobela ki crise sécuritaire et humanitaire oyo ezwami na est ya RDC suite na incursion ya armée rwandaise na territoire congolais pe wapi ba rebelle ba M23 bazali ko occasionner makambo ebele ya mabe en tant que membre ya congrès américain ezalaki question pour na Ronnie Jackson ayeba na ko témoigner auprès ya président ya Assemblée nationale ya RDC soutien total ya ba États-Unis d'Amérique et pa ya République démocratique du Congo pour na oyo etali ba droit légitime respect ya intégrité territoriale na ye envoyé à Donald Trump a talisi nouvelle administration américaine bango bazali ko œuvrer pour na retour ya kimia na sous-région pe na ba région ya Grand Lac et pa wapi RDC et sengeli ba permettre ye aye bana ko jouir na ba droit na ye nyonso pe ko pesa ye opportunité ba faire nyonso ya mboka ya Patrice Emery Lumumba balobi bamoni ke intégrité territoriale ya RDC bakoki ko violer yango te ba violation ya souveraineté esengeli ezala condamné ba États-Unis bazana intérêt lelo bamona sous-région ya Grand Lac et vivre na kimia pona oyo etali ba discussion oyo ezali kofungwama mardi 18 mars kuna na Luanda capitale ya Angola na médiation ya président angolais Joao Lourenço membre ya congrès américain abakisi ke administration Trump bazali favorable na voie nyonso oyo ekozala pacifique pona kosilisa conflit bazali favorable ba démarche nyonso oyo ezali komema kimia na tina wana bazali kokumisa démarche ya président angolais pona kosilisa guerre oyo très attentif président ya chambre basse ya parlement professeur Vital Kamerhe a se montré qui recevait optimiste liboso ya démarche américaine une expérience na ye na processus ya paix na sous-région ya Grand Lac professeur Vital Kamerhe a interpellé diplomate américain na nécessité ya accompagnement international pour na réussite ya démarche ya Luanda professeur Vital Kamerhe a insisté na cohésion nationale oyo ezali point moko essentiel pour na ko prévenir ba nouveau conflit pe ko consolider avancé oyo ezali obtenir a komisi ba pays ebele pe organisation internationale notamment ba États-Unis oyo balingi ko accompagner processus oyo na même perspective président ya Assemblée nationale professeur Vital Kamerhe asololaki pena ambassadrice ya Espagne na République démocratique du Congo Carmen Diez Orechaz ye ayaki kotalisa soutien ya Royaume Espagne na défense et intégrité territoriale ya RDC oyo ezali violé et pas ya Rwanda a rappelé que amitié makasi ezalaka entre RDC na Espagne amitié oyo euti na tango ya indépendance a précisé que mboka na ye akokoba soutien et pas ya République démocratique du Congo na niveau international pe local ba échange oyo ezwami na cadre ya front diplomatique oyo fungwami na chambre basse ya parlement pour soutenir l'effort du gouvernement sur le plan diplomatique et politique. Na masolo primati bo sengal ko ebake première ministre Judith Suminwa Tuluka a pesaki meeting na tribune ya Kansinga en pleine ville ya Kikwiti liboso ya bato ebele nyonso na cadre ya tournée na ye na province ya Kwilu pour na ko sensibiliser population contre agression rwandaise. Nathalie Kaila Héritier Mapinde Mbapesi bino ba détail nango. Premier ministre Judith Suminwa Tuluka a salaki meeting na tribune ya Kansinga en pleine ville ya Kikwiti liboso ya bato ebele étape oyo eza na cadre ya tournée na province ya Kwilu pour na mobiliser population contre agression. Chef ya gouvernement ya République démocratique du Congo a insisté mingi pour que ba Congolais nyonso bayeba na kotelemela agression alobi aye na mabele ya premier ministre Antoine Gizenga yo en tant que première femme premier ministre ya RDC ba Rwandais et
elongo na maître na bango Kagame bakoki soki mokete kobotola mboka na biso liboso ya population. Chef ya gouvernement atalisi bango sens ya campagne na ye congolais telema pe asengi na unité pour mobilisation générale pour na kotelemela agression. Premier ministre a abordaki pe ba préoccupation locale pour na ko permettre ko résoudre ba problème ya courant mai, likambo ya électricité pe likambo etali agriculture pe infrastructure routière ya développement na ville ya Kikwit. Alobi amoni ke bazana ba difficulté ya ndenge na ndenge bakobanda na likambo etali électricité na barrage ya Kakobola oyo ezali déjà prêt. Sikoyo bakoleka na étape ya connexion ya ba ménage après wana idiofa gungu ekolandama ye azwami na nzela pona kolobela pe likambo etali agriculture esengeli banzela eye bana komema ba produit na ba ville ya minene pe akosunga bango lisusu na likambo etali régie des eaux asala mosala na ye na malamu. Après Kikwit Judith Suminwa akokende na Kenge chef lié ya province ya Kwango epai wapi akokoba mobilisation na ye contre agression rwandaise. Message na ye ezali centré na unité nationale pe nécessité ya mobilisation générale pour na kobattre la intégrité territoriale ya mboka. Na cadre ya tournée na ye na ville ya Kikwiti oyo pona oyo etali bongo opération congolais telema après meeting na ye boye ba premier ministre Judith Suminwa akendaki ko inspecter ba infrastructure ebele oyo ezali kotongama na financement ya gouvernement. Encore une fois de plus, Nathalie Kaila, héritier Mapindem. Premier ministre a visité Biloko Ebele après meeting na ye akendaki na état-major 11e région militaire et Paiwapi a constaté ki état ya route Kanzombi oyo ekomi impraticable depuis ba année Ebele. A visité ki pe hôpital militaire ya Kikwit kuna na état-major alobi ezana litomba kotalisa na population ketoza elongo na bango. Agression oyo biso nyonso esengeli totelemela yango na campagne congolais telema. Bouenawana en tant que premier ministre chef ya gouvernement alobi ezalaki na litomba kotala baspe mususu socio-économique oyo bazali concerné lokola population kotalisa bango ke gouvernement azali ko garder bango en esprit pambate mosalande ekotombola mboka. Chef ya gouvernement akendaki na hôpital militaire régional ya Kikwit epai wapi misala ezali kosalema. Hôpital oyo ezali réhabilité grâce na financement ya gouvernement. A visité hôpital militaire na ba instruction nyonso epesamaki po na ko réhabilité hôpital oyo pe ko bakisa maternité pe centre d'hospitalisation. Misala ezali kokoba normalement dans 3 ou 4 mois maternité oyo ekosila. Akendaki ko visiter ba bâtiment ya construction ya état-major ya 11e région militaire. Judith Suminwa akendaki pe ko visiter route Kanzombi oyo ezali nzela moko ya intérêt économique ya makasi na commune ya Lukeni. Na Kikwit kuna ezali bongo na état moko ya malamu te depuis bamvula ebele. Alobi a utilisé kinzela po na koproduire biloko ya malonga oyo ekomema ekouta na Kipuka Kibangu. Route oyo lelo ezali coupé na ba érosion oyo esali bamvula ebele na quartier Kinzombi. Chef ya gouvernement a rassuré population na implication na ye po na réhabilitation ya nzela oyo. A félicité maire ya Kikwit pambate abandi déjà ko créer misala pona kosilisa érosion. Lelo esengeli ko discuter na Kinshasa pona kotalisa ndenge nini koluka misolo oyo ebongi pona ko réhabiliter nzela oyo pambate et ko permettre ko relier partie ya population ya Kikwit pe lisusu na secteur oyo ezali ko représenter 30% ya population yango ezali coupé na ville. Premier ministre a confirmé que courant électrique oyo ezali produit na barrage ya Kakobola ekozala définitivement lancé mvula oyo na août 2024 ba essai expérimentaux yango esalemaki. Judith Suminwa a promettre ko s'impliquer activement na finalisation ya misala ya électrification ya Kikwit pe abakisi ke ekolandisama na ba projet ya électrification ya Idiofa pe ya Bulungu. Union congolaise ikona mokuse parti chor ya mwana mboka Daniel Mukoko Samba ba kabola kibongo maputa epa ya basi ya ba militaire na cadre ya mois de la femme nyonso elekaki kuna na cercle solidaire kuna na Maluku. Fabrice Lundombi héritier Mapindem baza kuna na compte info. Na cadre ya mois de mars oyo ezali mois de la femme parti politique Union congolaise ikona mokuse ya
autorité morale professeur Daniel Mukoko Samba bazali kolala pongite na mission moko ya kafu asalaki na ville ya Mbanzangungu na province ya Congo Central epai wapi akabolaki bapane pe bakado ya ndenge na ndenge epai ya basi ya basoda ya camp EBAP e Fatebel nyonso pona encourager bango na ndenge mibali na bango ba militaire bazali ko défendre mboka na front kuna na est ya République démocratique du Congo na cadre wana awa na ville ya Kinshasa autorité morale ya UCO alingaki pe asala bongo weekend eleki ezalaki ngala ya mama ya ville ya Kinshasa na nzela ya secrétaire exécutif provincial ya UCO ville ya Kinshasa mwana mboka Bridge Engali Obama cercle sociétaire ya Maluku e yambaki etuluku ya mama basi ya ba militaire oyo bazali kobunda na front bango bayaki pe kuna pona koza ba cadeau na bango na maboko ya secrétaire exécutif provincial UCO ville ya Kinshasa Bridge Engali Obama cadeau signé autorité morale Daniel Mukoko Samba pona basi ya basoda ndenge mibali na bango bazali kobunda kuna na front tomonaki présence ya secrétaire général ya UCO le plus compétent Moi Bitambwe azalaki pe wana pona encourager ba mama présidente nationale ya Ligue de Femmes UCO yepe azalaki wana nyonso elekaki vraiment kitoko bazwaki ba cadeau na bango boyo kandenge batalisi esengo na bango biso na eli boso papa na biso Daniel Mukoko Samba papa ngana yeko epesa yo message o memela mama na biso Denise okende ko ebisela biso mama kwete mbala liboso mama yaki totasaki mama bapasi na biso basa basoda ndenge tozolala na bisika ya mabe toza na hôpital ete toza na bisika ya pasi kobota bisika ya pasi banzala kolana babashe yango wana toyebisaki mama na biso Denise Nyakero toyebisaki mama abaki ete akei akozonga bana mama kenda nanu tomoni mama lisusu te esengo naza nango makasi mpo na président na biso Bridge Engali matembela soso ya mboka aza mwana bamama tala ndenge araisonne bamama na biso na journée de la femme mpo ezali mikola bamama merci papa président Bezi akontinue kosala mpo akenda liboso kosunga basa baveve basa basoda nde tozokufela butu na moi oui secrétaire général ya parti azwaki maloba na kombo ya autorité morale Daniel Mukoko Samba pona kolendisa bamama bango nyonso bayeba na kozala nsima ya chef de l'État Félix Antoine Tshisekedi Tshilombo commandant suprême ba FRDC oyo azali kosala makasi pona kobongisa ba condition ya ba militaire enfin ke bakoba na kodéfendre mboka Ndeko Bridge aza leader communautaire journée à lelo toyaki kaka ko compatir donc toningaki que basi ya ba soldat o baza awa bamona ke Union congolaise alingaka bango makasi et que tozaka kasima na bango. O eza passage na biso ya liboso te dans moins de 6 mois toleki déjà 2 fois. Et la kisi considération oyo son excellence le vice-premier ministre Daniel Mukoko Samba azanango. Tolingi mama Denise na mama Judith baya kotala basi oyo po makambo ba ebisi biso epesi biso souci mingi ndenge tozokende boye. Biso nyonso toza yako vraiment yako lela toza batu o tozolela nini tozolela parce que baswana bazo souffrir bazo linga soutien ya mama na bango soutien ya mama nani mama Denise na mama Judith boye kaka sur place secrétaire général ayambaki ba mama mibale oyo batikalaki na zemi mibali na bango bakenda na front kasi nzambe asungi bango mibale baboti mapasa pe secrétaire général le plus compétent Moi Bitambwe alobi akozwa bango en charge nyonso elekaki kitoko bosimba pe boye bake ikoville ya Kinshasa etelemi na ndenge akosakana te na nzela ya yemoko secrétaire exécutif provincial mwana mboka Bridge Engali Obama oyo ville mobimba ya Kinshasa bazali d'accord pona yi. Commandant ya la police nationale congolaise ya ville ya Kinshasa, commissaire divisionnaire adjoint Blaise Kilimbalimba a organisé qui causerie morale week-end et l'équipe kuna na stade de Martyr avant déploiement yaba équipe na terrain pona koyeba bongo kokanga bakulu na bona ba détail elongo na Héritier Mapindemi.
Chef ya ba unité ya police nationale congolaise ville ya Kinshasa bengami ko restaurer autorité pour na lutter efficacement contre criminalité. Appel oyo ezali ya commandant ya police nationale congolaise ville ya Kinshasa, commissaire divisionnaire adjoint Blaise Kilimbalimba oyo apesi yango na ba chef ya ba unité nyonso na nzela ya commissaire supérieur Faustin Numbi. Ezalaki bongo na causerie morale oyo ezalaki organisé week-end eleki na stade de martyr de la Pentecôte avant ko déployer ba équipe sur terrain pour na opération ciblée pour na ko traquer ba bandi oyo tobengi bango bakuluna na ville ya Kinshasa. Alobi oyo tozali ko vivre na terrain ezali résultat ya mosala boye kokolisa lisusu criminalité awa tope bakuluna ezali bongo na oyo etali négligence. Tokotika te koloba bakuluna oyo bazali kati na biso bango bazali ko vivre kati na biso esengeli tosilisa likambo oyo ndenge commissaire supérieur Faustin Numbi atalisaki. Alobi ke calme oyo tozali observer to calme oyo t'observaki na fin de l'année 2024 ezalaki bongo implication ya commandant nyonso ya batroupe soki biso toleki mois ya décembre na calme ezali bongo na volonté na biso kasi ezali na propre autorité na biso tozali kosenga toyeba na ko appliquer autorité na ba zone nyonso oyo responsabilité epesameli biso esengeli boyeba ke awa tozali kosala ba réunion ezali bongo lelo alobi to promettre ba sanction individuelle na ba nyonso bakotosa te tango nyonso soki situation ya insécurité ezwami na ba secteur na biso ba responsabilité ekozala établie esengeli boyeba chaque fois ke bakuluna bakobunda ba quartier na biso to na ba commune na biso moto nyonso oyo azali ko diriger akozwa mbano na ye soki bato bakufi na ba secteur na biso esengeli toyeba ke ba responsabilité ekozala établie bomituna te soki bozali wapi bomituna soki ozali kosala mosala pona ko empêcher makambo nyonso mabe eyeba na kosalema tokotuna yo eloko nini osalaki pona ko empêcher désordre wana ezali bongo maloba ya Faustin Numbi oyo azali commissaire supérieur. Initiateur ya complexe scolaire Mama Pemba Yemoko honorable Nerombungu assisté ki na kilto ya vendredi ndenge ezalaka o momesano ladi landu héritier mapindemi. Ndenge kaka ezalaka chaque vendredi na complexe scolaire Mama Pemba école ya fondation Nerombungu culte moko spécial et salemaka pona kotika école pe promoteur na yango elongo na ba enseignant nyonso na maboko ya Nzambe ndenge moko pe vendredi 13 mars 2024 ba élèves nyonso bazalaki wana na présence ya Yemoko initiateur ya complexe scolaire Mama Pemba Yemoko honorable Nerombungu oyo azalaki wana pona ko assister na culte oyo bosimba ke monitrice ya école de dimanche ateyaki bana mingi mateya na mokanda ya 1 Pierre chapitre 1 verset 15 à 16 alobaki na ba élèves nyonso esengeli bazala saint lokola Yemoko Nzambe azali saint alingaka masumu te moko na moko esengeli ayeba na komibatela moko na moko esengeli abatela conduite na ye azala sembo liboso ya Nzambe pona ko réussir na vie na yo nyonso wana ezalaki capté 5/5 pambate ba élèves nyonso oyo bazalaki bien édifié elongo na corps enseignant pe corps administratif basepelaki na mateya oyo ndenge kaka ezalaka lokola momesano na complexe scolaire Mama Pemba. Naza monitrice à école de dimanche na TI na 1 Pierre 1 15-16 pona bazotalisa biso tozala saint lokola Yemoko Nzambe apona biso. Alors pona nini nazwi verset wana ezolobela biso conduite dans toute notre conduite mikolo nyonso tozozwa mwa ba rapport rebele par rapport à ba parents baenseignant bana comportement bazo affiché biso toza wana pona ko former intégralité ya mwana ko former dans un tout il faut azala mutu koloba te aza mokonzi munene lobi azoyeba te ke koyiba eza mabe azoyeba te ke kosala ekobo eza mabe toza na posa mwana ayeba ndenge nini akoki kokende tina suka pote azala utile dans la société yango wana natalisi bango pona nini Nzambe na biso azali saint boule aza na masumu te il est juste et puis
aza parfaitement pur même miso na ye ekoki kotala masumu te yango wana Jésus sur la croix tango amemi masumu ya mokili mobimba Yesu amonaki ke Nzambe apese mokongo mpona masumu ti abelelaki papa mpona nini otiki ngai vraiment na école oyo babengaka biso mingi c'est une bénédiction pour nous honorable Néron Mbungu azali Moïse na biso na kisenso awa pote ye vraiment œuvre ou asala combien d'âmes qui veulent écouter cette parole et je sais na yebi na kondima nyonso ke bayoki mateya pe babongo ni mitema et que Nzambe atombola lisusu promoteur ya école oyo pote un jour ayeba na susu kobenga biso kobenga basala Nzambe pona ko edifier peuple de Dieu vraiment esengo ezali makasi pona tongwa lelo. Bongo Nasima bapesaki maloba epai ya évangéliste itinérant honorable Néron Mbungu initiateur ya complexe scolaire Mama Pemba yepe ateyaki bana pona koloba na bango esengeli basala makasi pona kozala utile na société pona ko réussir pe kozala moto monene na société esengeli kobanga Nzambe pe esengeli kobatela oyo nyonso ezali ya malamu ko négliger nzela ya mateya te pamba te soki olingi ozala moto na vie esengeli oyekola pe esengeli osala makasi pona kozala utile na société kokanga matango nyonso na Nzambe message oyo ezalaki vraiment capté 5 sur 5 pamba te ba élève batondisamaki na esengo komona ke honorable Néron Mbungu mabanga moyo azali tango nyonso na souci ya jeunesse ya commune ya Kisenso pe ya ville ya Kinshasa mobimba en général nyonso elekaki vraiment kitoko bongo na sima ba élève ba prêtaki serment citoyen liboso ya yemoko honorable Néron Mbungu pona kotalisa attachement na bango na mboka na biso République démocratique du Congo na baton oyo difficile mboka ezali ko traverser et sukaki wana te honorable Néron Mbungu asalaki pe tour na école pona kotala ndenge nini ba chantier ezali ko salema honorable Néron Mbungu na souci azana yango pona éducation ya bana azali tango nyonso kotala tala ndenge nini mosala ezali ko salema po bana batanga toujours na ba condition moko ya kitoko. Ba reporter ya Info Lingala journal ya peuple babeta qui tourne à commune ndenge kaka bamesana koloba oyo akosala te alia te moto na moto akolia na motoki na ye bosimbake ba jeune kinois mingi ba développer esprit ya créativité pe ya innovation awa toza na quartier Kimbangu na commune ya Kalamu botala bino moko bilenge oyo bazwa momesano ya kosala makayabu na ndenge na bango makayabu na bango eteka makana wenzo ya Mariano bazali kosala yango mingi na poisson oyo babengi sergent poisson yango sergent bango moko bayebi esika bazwaka yango pe makayabu oyo ezali kotekama na wenzo ya Mariano selon ba information okokanisa kaka salaki ndeke nzoka nde salaki ndeke te ba Kongo bayebi kasi ezali makayabu esalemi kaka na quartier Kimbangu na commune ya Kalamu na passage ba reporter ya Info Lingala journal ya peuple boyoka basali na yango ndenge ba expliquer biso to salaka Thomson to comme songo likayabu eza Thomson mususu eza na bakombo nango oyo biso to sala eza Thomson ya sergent to benga nango sergent ndenge za bongo eza Thomson biso to zoka yango to pasoli yango to tie yango mungwa to komisa yango likayabu bongo tongo to zongo to tsango mungwa to zoka yango ba bombi yango na bassin o tie yango na baso bombi yango soko ebeta ata 3 jours ata moi quelques jours yango na ekomaka likayabu elongwe Thomson ekomi likayabu yango no mona ka to sala yango bongo pona ko ekoma likayabu ezaki Thomson pe koma likayabu to zwaka yango batie yango na bassin ko bomba yango 3 jours ata 4 jours ko bomba yango ekoma likayabu sima nango tango bimisa yango ekomi da likayabu tango kubimisa yango ko tsango na moyi makasi te tsango moyi moko bwa ndengo na mona ngoka yo moko ekoma kitoko kolie yango okudia yango pe na biloko ebele okolia yango na matembele na madesu na fumbwa na biloko nyonso makasa pe na tokeleka kitoko na fufu bosimbake makayabu oyo balobi eza na seben moko ya makasi poisson oyo ezali kobimisa likayabu yango babengi yango sergent kasi soki batie bilenge ya boye maboko bakoki pe kosala yango na quantité ebele
Protiva pesa potopota qualité qui peut acheter bino sur sengel komela yango. Ah merci. Ya buinde bana nyoso baza kuringa. À la pochette. Vous allez quoi mais Protivap est tonne de protéines et énergie. Ah papa merci pour les Protivap pour les enfants. Eh Bino, bote la baonine. Bote na bodo la Bino. Mama kansa bomba bonga. Bona bana na yo ba kumarukura bana oyo. Faut laisser kabango poto Protivap. Et ça ba pota te. Allez, kamata. Bon appétit. Bana nyeso ba yaka Protivap. Ah, bah c'est courir à bango Protivap, bah bandi ba danser à bango ya ba bébé pro. Tala. Bah yango, chante kitoko ntoto makachi. Tukana mbimbi, oyo tukana mbimbi. Makusa, Protivap, poto kitoko pona ba bébé pro. Olinga kolata sapata qualité place eza semo ko na 7e rue limité et pa ya Papa Griffe. Papa sinangai e utako apio. Baye nyonso balinga kolata basapatu kitoko sa père d'état mwana mboka Basile Semopa alias Papa Griffe Cocobar de la Sab asali esika pona ba congolais nyonso baye bana kozwa mokoto ya kitoko sandal lipapa ba ceinture pe biloko ya ndenge na ndenge nyonso ezali kosalema epai ya mwana mboka sa père d'état Papa Griffe boye na présidence de la SAP epai wapi ba mokoto bozali komona ezali kosalema euti na Italie euti bisika mosusu te kaka awa mwana mboka sa père d'état Papa Griffe yende azali kosala yango kasi komitungisa na ye ezali boni gouvernement bazali kotala ye kaka boye alors que bakoki kotia maboko pona oyo azali kosala ekende tango nyonso liboso na koloba lisusu nini bandeko nanga bino moko bomoni bino moko bolinga yango mutu nyonso akokota na 7e rue place commerciale awawa tout au long ya ba fabricant traditionnel areketaka yango Papa Griffe mawa ngo Papa Griffe mawa vraiment musala kitoko boye alors ça on le gamundele et puis les autres dirait mais pourquoi pas te gouvernement balingo soutenir yete na ebita bande onanga botu na peut-être bango na ebakate na salanine na zanga pe politicien te artiste kaka mais les autres sala mawato donc ezaka pour na ko informer le sous maman Nabiso Judith Yozali maman excellence premier ministre voilà on a pouvoir on écoutanga nazara Papa Griffe ndenge pe son excellence monsieur le président de la République Fachi Beton yepa ya écoutanga déjà nazara Papa Griffe artiste coordonné mais naye baraté pourquoi nazanga soutien pourquoi bo soutenir ngati ngam tu vraiment naye combattre ba chinois naye combattre ba expatriés naye combattre ba turcs pour que Congolais là te loga bien à faux prix et puis durable aux en manifestation aux en fête moko songolo au libala yaka en tout cas jour en les jours na au lia batutu na fête et le moko durable les à la chaussure les à la sandale les à la ceinture les à la sac les à cordonnerie na maroquinerie attache chaussure les bolite le ko la ilk oye na dimina le ko le mort na dimina le ko le mort ateza le ko le mort na comme ça le ko la ilk na comme ça mais pour na ninité na prendre jeunesse montante va se prendre en charge na transmettre bango la cordonnerie bolinga na kufana ke na domaine nanga adresse ezali semoko na 7e rue limité aux na petit boulevard limité résidentiel et pa wapi ba sapatu ya kitoko ezali kosalema bana mboka bo pesa confiance et pa yande konabino sa père d'état Papa Griffe pona kosomba biloko oyo ye azali koteka yangonde e kotombola mboka na biso pamba te batu ya mayele pe batu ya créativité bazali. L'élément ONDP singanzela na boucle journal peuple pour la peuple le truc c'est pour la peuple merci na mijo mabas oya kumbela ke diso papa zaki assister et pas ya grâce pour bana sima caméra tozala ki na Igon Tingi montage sima maki na Christian Kangebe ni pe Fabrice Lundo mi journal peuple pour la peuple zaka superviser et pas héritier mapinde mbande ko boti kala